atako tosalaka ba émission 2016 ekozala na émission ya lolenge mosusu moto okosa yo keo defi bambongo pona kozwa avion wana akosi pona yo zaka très sensible na biloko wana tozokotisa yango po batia ba couleur oyo lingaka ya drapeau national bandeko nyonso batalaki j'essaie okatikati yango ngai katakata ngai nakata ba RCD omonaki ebele wabo ngai nakata Maman Olive mobali na yo ako respecter constitution tote Ekoliezer ngai mutu napengaki oya pona landaka ba émission oyo salaka professeur Mobimba osali un parti sans contenu azobengo moi kolo pam parce que ça solo tant que vous benga bino ba traître c'est parce que bino ba kolo mwana na bino kaka ndebo bandi mouvement lisusu ya côté le melaye yo uza journaliste munene ya Kinshasa traite ezali oyo aza koboya application des dispositions constitutionnelles kaka kolanda président lobi nini 2016 azokende te tout wa kumonza makanisi na yeye za kosala sécession katangezi Adolphe Muzito akozala candidat président de la République en 2016, oui ou non? Plaisir. Nakoki ko décider ya kozala candidat lelo te parce que élection ezati. Ba ko balingi élection. Pour la kezali kwa moye ba. Mboka epanzani sango balobi Adolphe Muzito kwanda kupamba na Kinshasa tumekoza mboka moni liga mangwa lobi pesa signature. Est-ce qu'on dit que premier ministre a la signature? Ba ko yiko boto la signature te ou les alités. Ngana kanisa kitoko kima mwana mboka. Pourquoi na kokima na sa rebelle te ko sala mercenaria bitumba ezate na mboka ana za motomoko très pacifique. Corneille Nanga zomona ke okoti kosalisa pe ba élection sans que okende kopesa ba résultat na char de combat. Décolézer na kopesa ba résultat na char de combat. Décolézer Corneille Nanga aye ko accomplir volonté à monsieur Kabila à la président à vie. Kindogito depuis 2011 garant la constitution a yebi que 2016 élection kozala. Ce qui a sali élection c'est-à-dire qu'il faut akende. Azali chef de l'état et suis yo. Elezer Yebela Mbalo ekomi match Kwata dans la vie umela eza liberté na bango. Dans la vie il faut savoir partir. Quand après perdre makambo pour sala ngona lisanga au dialogue national inclusif et Simba dialogue ngo mini soki bino bosura bosona bino etali biso dialogue salema batu baprendre mal na bango en patience peuple azotala biso pe nalingi peuple motu nyonso akotenga ba peuple a sanctionné so pe ko beta ye. Mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyo ngai tokutana kaka boye quel que soit temps, quel que soit circonstance, quel que soit bandeko na ngai pona quelques minutes d'information, quelques minutes d'actualité, quelques minutes de vérité, quelques minutes de réflexion. N'insista sur mon réflexion pambate ce qui ozo koka ko réfléchir te et kozala pas si pona yo parce que okotika la kaka ozo baluka. 3 gouverneurs élus na province Misatu, Mongala, Équateur, Kassai Central. Parmi Bango, Denis Kamba Chimbumbu, ancien ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, au niveau national. Il est aussi élu gouverneur de la province de Kassai Central. 15 voix sur 22. Contre Kabouya Martin, Oyo Azalaki élu na compte ya UDPS, a subisa makambu ndenge baninga na yeba subisa ya kolobake président lobby bokende te bino bokei. Quelques minutes de réflexion, de vérité, d'actualité. Kabouya a récupéré tangu tokei na Félix Tshisekedi na tournée. Ndenge batutu bazalaki ko récupérer. Yango ba élu ya UDPS ba komaki kokota ndambu na limité kuna. Mais ce qui est curieux, Martin Kabouya akanisi ke vie Chibas lokola za premier ministre. Ye alanda ki vie Chibas. Lokola za premier ministre akoti kwede ye aleka dans cette machine
péperdisé. C'est pour faire quoi? Si on est opposant au côté de la machine dans un système, au changer yango ou bien un système on est kwambale yo na mouvement na. Akenda yipe comme kanzoto. Moi l'art na yepe kei. Pas seulement il y a caution mais il y a copé ça ba honorable députés provinciaux. Batu baye bakateke ba députés provinciaux wana so gezana batu na yoki même batu majorité bazo mikumisa. Là, vous comprenez que la majorité c'est une machine. Oui, c'est une machine à mouillibité. C'est une machine à fraude. Nandenge ya que vous êtes là. D'abord, bah député wana, bah député provinciaux. Oh, bozo salisaka ba élection tilelo. Bah ko kende ba se présenter, ba réélire bango. Pourquoi vous devez vous tromper comme ça? Base électorale wana ba député provinciaux. Oh, bah zalelo na 2 mandats. Ya ofele. Bandi makabango lisusu. Nde akenda chikomeka nzoto Martin Kabuya kwei na 6 voix. Wana bazachi ko rassuré te Denis Kamba etokosala eloko moko te tokosala pona ye. C'est la première lecture. La deuxième lecture. Qu'est-ce que le pouvoir, le régime de Kinshasa est en train de faire? Ce qui a longoli mutulikolo a kitissé nase. A placé Yewan. Nyamugabo Claude. Azalaka pe ministre national ya jeunesse sport et loisirs. Awana kisasa. Ministre national. Lelo aza gouverneur ya Sud Kivu. Denis Kamba et Chimbumbu. Azalaki ministre ya jeunesse sport et loisirs. Lelo aza gouverneur na Kasai central. Awa tutu salumu akwei. Bakocha matata ponyo gouverneur ya Maniema. Po yende mtu atongi ba université kuna na ba école bana bazolia ofele bazolata ofele bazotanga ofele mais la constitution n'est pas respectée. Masolo mususu bande konangai kuna na Bunia. Tension comata entre Emana Lendu parce que chaque jour makambo ko Salem Kinshasa babosa nakape ba mesanaka na pasi ya baninga. Ce sont vos frères qui meurent. Nalobaka yango toujours. Bande konanga tozongi na Kinshasa, la capitale de mon pays. Oh bana kin bazaka très jaloux. Ce qui kaka yo villageois lokola babiso. Olobi oh nazaki noa. Kebaka na yo akinwa te. Yo zambokati. Mais biso tozaka bambokati ya fierté. Ozomona lokola bambokati o babata maka. Eza la vie nanga. Nyoso to ndimaka. Mais ce ko ba kinwa mabena bango sko yo. Bango bazaka jaloux. Mais dès que Kiti na Roissy Charles de Gaulle a commis parisien balamoko. Oh ya biso ba parisien quoi. Dès qu'a commis na Zeventem a commis belgicain. Oh ya mon biso toi ba mikiliste quoi. Biso donc système. Mais ce qui mutu aya même na 2 ans na Kisasa azaka villageois. Mais heureusement villageois azaka moko mona mkolo lupan na Kinshasa. Mais Kinshasa wana oh ba yandre balobaka biso ba kinwa ainsi de suite. Lelo kinwa yandre kimbuta yango ako kamba vile ya Kisasa bande konangai oh balobaka o kindokite. Yandre voyage à travers le monde. Famille na ye bana na ye zaba poto to ba États-Unis. Batondi. Bazana banda ku partout wana. Bazo mona comment quand même on gère vie à batu. Comment batu bakoti ko vivre bande konangai. Mais oya biso oyo vraiment. OK yo moni penza que c'est comme ça que l'état doit fonctionner. Oyete il faut bozwa mbongo ya ba congolais botiena ba poche bobimi ba prêtre mais rien que vous faites. Kinshasa a été inondé. Na monga fula mama moko akufi na mbula wana heureusement azaki na mwana na mukongo. Heureusement comme par miracle mwana azali akufite. Mai wane koti même na hôtel du gouvernement provincial. Oyo na lakisa kibini. Ba kinwa ti wapi boko lala boye. Ça inonde partout.
monsieur le gouverneur, même pas la petite rétrocession, même ceux qui batinois ba koliate, ne fils que base la quand même na place moko propre. Pas qu'exposer bangona ba maladie modèle oyo. Et nous sommes dans la capitale. Même pas la présidence ne réagit pas. Président de la République, aucune réaction. Boy. Vous allez gérer les gens comme ça? Maïe Koti même dans l'hôtel de ville. Bafoulou et paille. Banine et paille. Oh, il n'y a aucune réaction. Silence radio. Même Bino Batonga majorité. Vous trouvez normal? Parce que le Bibo Bimakit. Qu'est-ce que vous vous dites na bami tukana Binoa? Tant que vous bimana ba fumer na Binoa, boko pumbwa. Bozo milo belanini. Ça nous fait très mal parce que on est à Kindoki, Bino bo viva kana poto. Bo viva kana ba États-Unis na mikili. Bon moni comment bo viva ailleurs, tolongwata kuna. Même en Afrique, c'est pas comme ça que vous devez faire vivre Batou. Mais Batak, c'est kili. Ça nous fait très mal. Bafoulou et paille. Maintenant, nous avons eloko ndekonanga moko alobaki nanga. Na lingi kotanga kombo na ete. Alobaki nanga ndeko Eliezer. Omoni bafoulou wana. Mukolo ba Congolais ba kotumba bafoulou wana. Ba konjeo ba kopakata mbangu parce que milimo na bango ezana bafoulou wana. Yango moni balingi ko évacuer yango te. Na komi ko luka ko pesa ye mo a raison. Parce que mutu normal, mutu alala kana fulu te. Okondi mate même place aux oleka. Et puis c'est que curieux bande konangai. Ba Congolais, ba Kinois. Ba tuana lobi pe ba zoleka ale. Na ba mitu attaque ko réagir te. Attaque ko réagir te. Et ndenge to ko loba boy. Aucune autorité n'est descendue. Ko compatir na ba tuana. Mokonzi mon côté. Bazo de la maille kaoudiale. Baké qu'on a tokendaji ko sensibiliser peuple pour la élection. Ko sensibiliser peuple pour la élection. Oyo zo mona penza ke yo ba ko voter. D'abord aux ana base électorale là. D'abord aux ana base électorale là. Boyi bandenge bozo yiba. Batike la bino liberté. Nous avons des villes non urbanisées et un modèle wana non assaini, non aménagé, ville modèle wana. Mais capitale Yamboka. Chaque jour, les lots, ba dégâts ya kosakanate. Bino pe baki. Chaque jour na kolobaka. Na komi tuna na sala nini. Na banda campagne porte à porte. Na banda koyaka na banda kuna bino peut-être courant ezate pa na bino ton. Na banda campagne porte à porte na yena lobi na yo. Mbongo oyo bakimbuta bazo sakana na ngweza mbongo na yo. Sa mbongo na bino kimbuta za rien za ne lokote. Mbongo oyo bozomona nango bakabila nyonso eza mbongo na bino peuple congolais sans bino bazane lokote. Chibala lelo akomi bazo sala ordre azobima pe azoboka mbongo azalaki nango. C'est pour vous prouver que mbongo nyonso tout wana eza mbongo na bino peuple. Les taxes na ba impôt yango wana mbongo na bino. Mbongo na vous avez quand même droit à vivre via bomoto bande konangai. Tokoza la distraite wapi boko luka ba polémique e biso ba taper perdre bozo vimba wana ai to melipe mana mona ki ba image moko bozo sala bo nini bozo mikata kingo bino moko bino na kina abo ko melisa mutu pema nini bozo a combien de fois ata ba élection tango salima eza na place ba sanctionner kabino régulièrement. C'est Kinshasa la capitale. C'était l'Équateur à l'époque. C'est le Kasaï dans son ensemble. C'est le Bas-Congo, le Congo central. Pour qu'on rétrocéder à ta peuple one. Attention qui bobo ibalia. Bas à la tana ba condition à que babela kapamba pamba te parce que les soins coûtent trop cher. Bocha bangona ba condition à bien. Te, vous vous en foutez de tout le monde. Et lobby na yoti na Kinkole. Oyo Kinkole kenda sango. Ma ezala kate. Bazo beta maboko, bazo sepela, bazo loba merci na directeur ya régie de zone ya SNEL parce que bandimi ko ya kotiela biso mai. Ce sont des commerçants bazo ya koluka mbongo et vous en avez droit. La constitution consacre que vous avez droit ya kozala na courant na mai. Bon ebi ata ba droit na binote. Yango na lobaki na ndeko moko, bon alobi te wana zole na batu na lobi papa ozo comprendre le côté. Eza lokola mutu azwi na poche na yo $10,000. Na sima nangwa pesi yo 100 francs. Azwi na poche na yo $10,000.
après apesi yo 100 francs azwi apesi yo 1000 francs congolais oyo kosomba milangi mibale ya mai yo bandi koloba merci yo leki bango aleki bango na koyibaka yo to aleki bango na kokaba parce que eza ya ye te eza mbongo na azwi ebele bandeko na nga vous devez me comprendre nazo comprendre te ça me fait mal ezosala nga mabe et les Congolais ne sont pas là na nsima ntango mai ekabuki wana le batoni na babara bakomela bakoliaka yango mpe bandeko na biso ya poto bakomi kodeside balobi te totika kotindela bango mbongo comme ça soki bakoprendre conscience eza pasi eza compliqué. Quand est-ce que mes frères se réveilleront et voir clair? Polémique wana ke biso bato ba jeune en majorité bozo lata ba beret ya rouge o ba jeune ya opposition bino tango bozo lata ba beret eza kolakisa nini bolingi bokoma ba commando parce que boza malamu ba malanda ngulu kaka bino wana bwana eloko te na lobango na mutu na bino nani papi tamba na lobi papi tamba oza na nini eloko te. Mais ce qui m'étonne quand même yoza mwana poto vivant na poto. Oyebi comment l'État fonctionne, comment l'État crée la classe moyenne. On n'a pas de classe moyenne. Nous sommes dans un pays de deux extrémités. Ceux qui sont pauvres, pauvres, est-ce qu'il y a ma casse, lokola babiso. Ba riche, est-ce qu'il ba riche hakuna, ba voisin muzuri. Un pays de deux extrémités, pas de classe moyenne. Les lobaya ya bangoyo, aw. NF, École nationale de finances. Aussi, ici, classe automatiquement aux engagés. Il y a aujourd'hui 1000 lauréats NF. Na chômage. Bako tambola comme toi. Sombi wanguba na parce qu'ils ont transporté. Ceux qui ont transporté système. Sombaka ngubati. Ceux qui ont même na moins 200. Au sombi nguba poso wano cheka na poche. Ndenge geloro asala ka ceux qui ont transporté ya kiazonga matete. Allez, atie na poche. Potango ozolia nguba. Distance ezoko mama mukuse azokende yaya ezandenge nini banunu wanomoni mutu wana babeta ki masasi na banunu donc masolo entre temps azolia kangu ba système commandé ngwana na kini bazandenge wana lelo na sima nango inondation nyonso tu wana kenda na bandal monsieur le bourgmestre na félicitaka yo une fois parce que baba retikalaka mais sans babafle, sans ba musique. Mais lelo yango wane zongi. Yo pe na kasavu boazot lelela yo parce que mugila gila kuna moyen te. Bana bakotanga ndenge nini mon Dieu. Avenir amboko eza ndenge nini. On va créer des voyous. Tozo tika batu même éducation pourrie. Yango bomona na magistrature bazui ba wayambara batondis. Eko sala pasi. Nazo suki sawa bandeko na ngai pona lelo. Dossier mususu na lingaki ko aborder te mais na lingika ka to réfléchir. Dossier oyo na lingaki ko aborder yango te mais na lingi to réfléchir. Pourquoi na lingi to réfléchir moi muke parce que bozo benga kangai bande ko nanga ya poto. Ce qui bomoni nako sala semblant na baka mususu. Na lingaka baka te ko créer ba polémique. Parce qu'il y a batu qui se nourrissent de polémiques. Et ça dossier à Christian Malanga. Les lobes benga. Ndekwe les airs. Azana Kinshasa. Toyoki keboye. Ozolo bandenge nini tout ça. Na lobi boye papa nangai. Je n'ai jamais été militaire. Je n'ai jamais été dans une formation militaire. Naebi atandenge ba operakate. Naebi atandenge soki ndenge nini te. Naebi ba makambu wana te. Mais nazo réfléchir en tant qu'intellectuel, en tant que moutou. Christian Malanga lève l'option militaire. Parce que makambo kotambola malamu te na mboka na ye. Mais est-ce qu'on doit le faire na ba vidéo? Ou bien un système ya Boko Haram? Est-ce que aussi mona wapi même ceux qui lingo sala nini na okanja ta nyoki te ata yinkemete obandi ko bele la kenga wana na ye les combats ou les stratégies ya batu bino batu boyebi ba formation wana ezo selema na ba vidéo
na ba Facebook dans les médias na habité ngana villageois na vivani na États-Unis ni nani. Mais je pose la question, tous ceux qui font beaucoup de commentaires et beaucoup de brouillard balingi ka Christian ngo bien bazali ko exposer ba côté kaye ba onyoso bazo sala ba makelele wa balingi eto ba côté kaye. Bon, baza pour mission na ye ou bien bazo kebisa batu bo keba ye wana ye bo zo ba disposition pour na kotala boy. C'est bien bon même pour na marche oyo ya opposition. Bato bele bobengaka libanda. Pona nini banonsaka te. Eza compliqué. Bande konangai na kosuki se jamais sans koyebi sabino ke basango ba décider que le 31 une grande marche le 31 décembre oyo. Les loto le 40e, le 22. Dans quelques jours, marche ya ba chrétien nyonso balobi ekozala lokola marche ya 1992. Marche ya ba congolais nyonso pona ko réclamer au moins respect ya mibeko. Mais je dois aussi vous signaler que Lobby François Azali journaliste ya Edi TV, ya Rich Tempête. François, c'est un combattant que je connais, que batunyo soit des pes bayebi. Lobby bazalaki ko kende na lemba pona ko sensibiliser batu sur l'action ya ndenge boyokaki ba siffler na banini elelaki na bangonga. Na lemba baye ko kutana na bato bayebi les anciens combattants aussi. Il y a eu des pes ba kende na chibal. Babeti mwana mobali wana na ndenga blague te ndenge tokolo baboyi akobela makasi parce que batoboli mbebo awa okozwa musapi oyo kotisi na mbebo wana ibimi boyi. Voilà là où nous sommes. Maintenant tangu bato chibala bokomi coopérer ndenge wana différence nini eza entre bino na bato PPRD oyo bazachi coopérer na ba moto à son temps na ba campagne électorale. Qui se ressemble, s'assemble, dit-on. L'année de l'identification. Sorti 2016, ezalaki année ya mbutu. 2017, eza année ya identification. Toya wa pona kosolola koluka consensus. Tokoyoka na bango balinga te. Bazalaka na bango to bazalaka na pembe. Naso na sisi anake ko appuyer badi banga po ye fatika la. Bazalaka mwindu to bazalaka pembe. Balo baboye ba misusu ba komiyo ba ko démolir biso tina to ebité. Kula oyo ya 2017. Tokoyeba bango biloi. Bato so ko ta télé 50 ba kwa poisonner kuna. Omoni Jean-Marie tout ça mengana yaka. Jean-Marie ka c'est un garçon gentil. Mais tout dans l'opposition libumuna kinga kati to bazaka mibimba. Etumba na biso yako batela mobeko likonzi etumba wana tokotika yango soki mokete. Kabila foto longola ndambu pouvoir wana po ete tomona ndenge ni toke na maponami sans problème. Ba prophète à malheur lelo biyaki bango bikoki. Même ko umela ngo de GC umeli. Tikana mamango sila. Vula, voulez de la kaluma quoi. Bokoyeba. Le 31 mars, il y a Basango ezali ko clôturer identification, le premier opération. Kanga Muibi. Merci bande konangai, nalinga kito solo landengwana. Bao batuna ki question à Christian Malanga, n'a pas si mon point de vue, mon analyse. Et moi je considère que beaucoup de nos frères sont en train d'exposer leurs frères. Il ne faut pas qu'on arrive na procès Christian Malanga. Ndenge tozomo na makambo akamwe na sapu. Nous avons attendu pour que bayaya oyo ba miyibi ya mbongo ya urbanisme ya habitat basilisi biloko na secrétaire général na bango yewana bakanji kuna na mettre à penser na bango bandeko oyo ya DGRK oyo bakanji to mona pe procès ya ba miyibi ba intitulé procès miyibi en chambre foraine en direct de la RTNC et puis nazo souhaiter ça les mawapi na stade. Merci. Botika la branché. Toko sala boni.
Le Congo a besoin de ta contribution. Au Salakanine. Merci.